Tokuteli na bino lisusu nangonga oyo ndenge tolaka kina bino ete après marche joyeuse oyo bandeko na biso ya chorale des enfants basila kibongo organisé au mokolo moyenga 6 juillet 2025 ngonga oyo ndenge toyebeli yango ete mokolo moyenga biso banso tokokota kabongo losambo wape pai tokoyeba kabongo ko remercier tata Nzambe pona ndenge asili kobatela biso wuta semaine mobimba ndena ngwa oyo tozali bongo na kamba Yerusalem ya sika tokota kibongo losambo sika boye tosengi na bino tolanda bongo message ya papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi wa bule pe mokonzi wa lengomba kimbangiste kasi tobosana te ete na sima ya bilili tosungami bongo na bana mboka surtout ba infatigable yemoko papa fils Gufeta na sima ya bilili papa Beni Iba et puis papa Merdi Matondo ngai na elobeli papa Salomo Dialungana nde na sengi na bino tolanda. Merci Koreki oyo nzembo wana ezali kolakisa ke tolingi tosala misala me satana pe aza kodéranger bongo bie bongo te alongwa okende mosika biso tosalela tata Nzambe pai mosusu ezali te. Soki satana ke mosika biso totikali musale komonana tosilisi na kombo tata mwana muzola kwa se ye mwana tata mwana velela tulwe kiva kikada kyansuka tangu tutelemesanga tata Nzambi wa izi vwanda kintwadi yebeto minsumuki kunsya ntangu tsilulu za mfumo to Yesu Kristo yandevo kwenda ikwenda ngenda kululombela nsadisi impeve ya nlongo ya kedika ilemba nenzatambula karika kanzeiko beto tubankwa nsambu ekumakadi tukale 12 septembre
1887 tata Simoni Kimbangu mwanda velela nzambi wena yeto kinthwadi mu Yerusalemi mumongo wa mbanza mbola nkamba libikuluvo Yerusalemi lyampa tuka kakulumukina na telumbukia unu tata Simoni Kimbangu wena yeto yevwendi yeto mukati kwa Yerusalemi kanoke nenituko yekakayo yelempeko bukakadila ibukana tata manakala kadi yandi inzami tulombele kwa tata mwanda velela watu tela mane betu bana takuvana jambote faki
bika twakubike no moko twavana tata nzambi kiambote munkumbwa se mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Ulendele kutovwana sedieto wanzambe to tata mwanda velela beto bana bakutokulombelo bakafulu watu sigirikisa tusamba entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu ye untwadi ya mwanda velela bika wakalanga yetu tukawa kwa yelemvu se mwane mwanda velela amen. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo tolanda ki mate na biso papa se lo motate ya biso bandela ki na banzemba ba yuda ke na mibeko mikana ya suka to yoki to bomba to salela mokolo wana to bika biso batu biso bandimi tozana devoir monene na makambo tata nzambe tondimaki ke tokosalela ye ndenge batata balobaki makambo misatu bolingo mibeko mpe misala biso yango tozolanda mpe tozosalela etanke mondimi kola tondimaki
makambo misato wana totelemela yango makasi totika te. Na Bible balobi na Matthieu Nkolo Yesu amataki na ngomba. Ngomba oyo amataki batu balandaki ye mingi. Nkolo Yesu afongoli monoko mpona koteya. Mateyi mpe ya mingi ya minene. Kasi nzala tango eyaki bana bakomi kolela. Bamikolo mpe balembi baluki eloko kolia. Nkolo Yesu asenture ke bato oyo baza koluka eloko kolia. Ezaki tata moko apesaki biloko. Bisi mibale mapa mitano. Joel tata wana. Tata Joel. Nkolo Yesu atuni bayekoli. Biloko ya kolia ezali te. Bayekoli babe tala bo bapesi biso yango oyo. Na bonzambe na ye abongisi yango. Batu bale batondi ndambo etikali. Tata Nzambe alakisaki likambo. Donc Nkolo Yesu alakisaki likambo na mokili. Toza kozwa mateyi na kolia po batu balemba te. Temps belge tozaki colonisé. Alors ye moko belge amoni ke likambo eza ya solo. Bapesi nzela tosambela na biso. Sikoyo le 24 décembre bapesi ndingisa tosambela. Kambo wana ekesango na mokili mobimba. Bakimbangisi bakomi libre basambela libanda. Kuna na Kinshasa Papa Mfumalongo abengi Papa Mbanza. Tala makambo babelge balobi na biso tosambela. Sikoyo Mfumalongo Mbanza azongise sikoyo bilanga ya lingomba ezangaka te. Chaque mercredi batu basalaka bilanga ya lingomba. Yango tozosalela lelo batu bayoki mateyi batu fo balia. Tomoni ke makambo tozosalela lelo awa na nkamba Papa Mbenza telemeli yango. Biso nyonso totelemeli yango. Ezala jeteki batracteur, dirigeant batracteur, koreki tracteur, fliki bamusicien, biso nyonso. Makambo wana elakisi ke moto soki ayoki mateyi kolia ekozanga te. Mpe toyambaka bapaya ya ndenge na ndenge. Ndenge toyambaka bapaya baliaka bamelaka. Mboka bamama bazaka na bilanga na bango mpona kolesa bapaya. Kambo wana eza ya solo. Na Nzambe alobaki ete crise ekoya mokili. Toza kosentir yango me biso fo tolona tobokola. Yango tobengi Papa Pasteur Yaka na Papa Elebe boya bino mbale
nga na blobi ke machimu takomaki yango botangela biso moto ayeba ntina tozosalela bilanga lelo tolesa mokili tolesa bapaya tozoyoka matei nsima nango kolia ekozanga te bino mpe bozopesa biso biloko ya misala olemba te kontinue kopesa tosala ya minene ya koleka na ntango ya papa Mfumalongo lutendele bato bakende plateau de bateke bato bakende kunzulu bato bakende bisika nyonso ayebaki ntina likambo mboka bebi bozalaka wapi kambo wana tozangisa kosalela yango te yango nde tokolongisa biso bolingo mibeko mpe misala papa paster lekana na kombo ya tata ya mwana peli musantu yambo topesi merci mingi na tata nzambe molimo centre mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba na kopesa biso maloba mokonzi ya bule mokonzi ya lingomba tata molimo centre apesi biso chapitre oyo totanga Matthieu chapitre 14 verset 13 à 21 Matai mokapu ya zomi na mine nzela ya zomi na misato kino tukumi bale na moko etangeli ezali boyi na komba tata mwana peli mosantu Yezu aleisi bato koto mitano awa Yezu ayoki sango ya liwa ya Yohani Mobatisi alongwe kuna na bwatu mpe akei ye moko na esika ya kimia na esobe kasi bato bayei koyeba yango bongo babimi na bamboka mpe balandi ye na makolo boye tango Yesu abimi na bwatu amoni bato ebele mpe ayokeli bango mawa mingi na motema bongo abandi kobikisa bato na bango ya maladi na pokwa bayekoli baye epai na Yesu mpe balobi na ye esika oyo ezali esobe pamba mpe ngonga esi eleki yebisa bato bakende na bamboka kosomba biloko ya kolia Yesu azongeseli bango tina ezali te mpo bakende bino moko bopesa bango biloko ya kolia kasi bango balobi na ye awa tozali kaka na mapa mitano na bambisi mibale Yesu azongiseli bango bomemela ngai yango bongo alobi na bango nyonso bavanda na matiti ya esobe na sima akamati mapa mitano wana na bambisi mibale atali na likolo apesi nzambe merci akati yango mpe apesi na bayekoli na ye bongo bayekoli na ye bakaboli yango na bato bato nyonso balei mpe batondi bayekoli balobaki balokoti biteni oyo etikalaki mpe etondisi na yango bitunga 12 bato oyo baliaki bazalaki mibali soki koto mitano kotanga basi na bana te na kombo na tata na mwana pe tata molimo santu na kombo na tata na mwana pe limo santu likambo oyo ezali kolakisa biso makambo mwa mingi litei oyo ndenge tata mokonzi abula euti kolobela yango ya yambo penza elakisi bolingo ya nzambe epai na bato na ye ndenge totangi toyoki
ata eloko ezali moke ata ezali ebele nzambe akolakisaka bolingo nde ndakisa oyo apesi biso etengeli na biso tozalaka na bolingo katikati na biso pamba te bobola ekomona na kati na biso te tomoni yango epai ya mama mwilu malgré azalaki na boloko ata eloko moke bakabeli ye akolinga kolia yango ye moko te akobimisa mpe akosunga mpo bato balia bazala makasi tata atangi kombo ya papa Joel ye nde moto azalaki na mapa na ye 5 na mbisi na ye 2 asalaki deja provision na ye nayebi te biso ndenge toyaka kotalala koya na nkamba soki provision mpe kozalaka kati na biso parce que na ntango na kala bayebisaka biso eke batata bazali koya na mwa kifunda na ye amibongisi akomi asaleli ti mikolo esili soki etikali azongisi yango na lingomba na nkamba soki ekoti na eloko babimaka nango lisusu te esengeli otika yango kuna na magasin oyo te basunga baninga oyo bakoya nsima na kati na likamwana tomoni bokasi na tata nzambe bokasi kondima na biso batata bamama kondima eske biso za na kondima tozali na kondima na programme oyo tata Molimo Santo azali kopesa biso to apesi biso oyo ya kolona mpe kobokola na kolika c'est depuis 2003 nde programme oyo ebimaki soki biso nyonso tokotaki na programme oyo nayebi ke na kolika lelo nde tozali na niveau tozali te nde provision ekokozanga kati na biso te soki tozali na kondima na programme oyo kolona mpe kobokola miracle ya tata nzambe ekomonana lokolo emonanaki mokolo wana na kati na esobe epai na bayekoli na bandimi oyo balandaki liloba na nzambe biso tozali koluka bamiracle ekokosalamela biso me miracle ekosalamela biso kaka boye te batata bamama miracle ezali deja na kati na biso me biso moko tozali kosalela yango nde mabe mondimi alabi biloko abondeli kolia oyo etikali abwaki yango na fulu nzoka nde ezala bandimi mosusu bale te bazali kobondela tata nzambe asunga bango mpo bazwa eloko kolia me kasi biso tozwi yango tobwaki yango na poubele tozali na elamba kitoko me lokola toza nango mwa ebele na préféré elamba na kitoko mbala mosusu liputa akati yango atia yango rideau dans l'entretemps azala bandimi baza koluka elamba kolata mondimi aza na sapato ya kitoko me lokola azala basapato ebele oyo ya mosusu wana aniati yango mambeta dans l'entretemps azala bandeko baza koluka esapato ya kolata lipamboli ekoyela biso na ndenge nini me kuna totangi balobi bale batondi bitunga 12 elokotolami me nzambe alakisi biso ke perte ekoki kozala te na kati na mosala oyo nzambe azali kosala na biso misala na biso esengeli tosala ezali teke tozela kaka miracle ekokosalamela biso mapa 5 na mbisi 2 yango ezalaki na kitungo ya tata Joel me na kati na esobe wana bandeke ezalaki mabangi ezalaki bampuku ezalaki me efulukaki te kaka mapa 5 na mbisi 2 yango nde efulukaki na libondele ya nkolo batata bamama esengeli na biso tozala na support na biso lelo ezali tolona mpe tobokola soki tokomipesa na letinda na programme oyo tata Molimo Santo apesi biso miracle tokomona yango parce que bazali koloba ntango nyonso na kati na biso ete tokolesa mokili mobimba me biso moso oyo tovandi toza kotala tomoni yango eza impossible me soki nzambe alobi support tolona mpe tobokola
yango de support na biso oyo ekotondisa biso bilei na kati na mokili na biso. Bato mosusu tolobaka na bamboka na biso mutuka ekotaka te, me mutuka ekota na mboka na biso po ekozwa nini? Bino moko mpe mekwanga ya kolia ya bino moko na kati ya mboka ezobima te. Production na bino ezali kobima te, liko tozali kosala te. Soki tomipesi na mosala ndenge tata azali koloba tokomona yango. Tomona kambala bingi soki bale 6 avril to bafete minene bato bakoti ebele meme kwanga ya pamba na nkamba ezali te. Ezokolakisaka jusque là nanu tokomi na mosala oyo papa aza kosenga biso te tolona tokokobokola. Erreur mosusu ezali kati na biso lokola na yekolaki mécanique, lokola na yekolaki pédagogie, esengeli nazela kaka tikino mokolo na kozwa mosala na pédagogie to na mécanique. Nzoka nde tobenga yango la conversion. Lokola na sali mécanique na zwi mosala mécanique te, me na yekoli mosala mosusu. Me yo zali kozela kaka lokolo sisaki université na économie, olingi kaka ozela kino kozwa mosala na économie. Mais yango nde tozali komona tozala ba chômeur ebele parce que tolingi kobongola makanisi na biso te ndenge nkolo abongolaki mapa ozali katikati na biso. Ese miso bongola. Papa te yaki biso oliko mukolo mususu bilenge o bautaki na Kinshasa. Papa diangenda poni bilenge bauti Kinshasa bazaki à peu près 300 personnes. Bayaki awa pona projet ya Mpioka. Tango bakomi awa papa bibi okoko kofana na Mpioka mpote bo bando kosala to sala pour réaliser projet ya première compagnie na biso ya Lingomba projet ya Mpioka. Ba jeune garçon tango bakomi na Mpioka papa lobité boko banana kolona bilanga bo sala bilanga bolona maniok boko la basoso na ba lapin. Ba jeune wana no bazonga ki na bango. Banyonga ki ba biso to ye pour le projet ya barrage. Yo kobiso to lona to sala boko la basoso bazonga ki na bango. Mais moko mi balé batikala bazali kuno mais avec quelle expérience maintenant? Banda mbulo ba yaki awa lelo bakomi ba agronome ya binene pour antina musala oyo nzambe alakisi bango. Biso pe toza be yandroit na bamboka bakolo mabele ba propriétaire de terre. Esenga la biso pe biso bakolo mboka to lona kape banzete ba arbre fruitier. Tant tozolona ba arbre fruitier tout long ya ba mai bandimba nyos toza na yango awa. Soki toloni ba safu toloni ba voka banzete ya ndenge na ndenge makambo oyo batata bazali kosenga ekomona na nzete tozali kolona lelo soko loni ozali na 1 hectare ya safu par exemple. Est-ce que Minerva là-bas ne kofuta mate? Ozali na 1 hectare ya avocat. Ndenge tomona ka kuna na bamboka na biso na mayombe bato ba mituka eso bima banana ba malala banini. Ata na sala makasiti ata na bela na ngai. Me bilanga wana soki komi na tango production na kozwa mbongo na kofuta Minerva là-bas na kolia malamu. Donc soki nzamba azali kopesa likamo azali koyeba likamo nini ya azali kobima azali kopesa. Papa uti kolobora biso projet tango Lingombe bibi le 24 décembre papa mfuma longa bengi papa mfuma mbanza te tozwi autorisation officielle Lingombe ko bando kosambela papa mfuma mbanza zwi mokano ya kosala bilanga liboso balona maniok tango bato bakoya nde bakokozwa ilo kolia ndenge papa Simon Kimanga lakisaki nzete l'union na 21 bato bakoya ebele boko bando yamba bango na nzete oyo bole mbuma nango bole makasa nango papa mfuma mbanza azalaki projet ya kosala bilanga na liboso ya ndako ya Belgique bandako de ladani ne sobeza na nga mama ya Simon nde place asalaki bilanga liboso mais ezaki déranger nyoka nguma moko zai komona na ntango nyonso ko déranger bato po basala musala te. Alors mokolo na pe basengaki na maman kwa kiadi aya ko yebisa papa ndenge nyoka izo déranger bango po basala musala te. Maman kwa kiadi tango ya yebisi papa pam forma salbi kendeke na zo kolanda. Tango bato bakoti de mama komi ba moni papa zate balingi ba na musala nguma na telemisi kaka mutu boy. Donc papa yaki déjà zaki na Simon a beti nguma na masasi
ekota na zamba mokolo ezali tota mokonzi obulu soyo kolinga akolakisa biso esika nguma wana ekende kosuwa nzete etika papa aye akati yango mutu bazwi nani mutu nango akanga minu na nzete tozali koloba boye mpona nini parce que ntango tokokotela mosala dérangement ezala te toye kosala mosala distraction ya masolo distraction ya makambo ebelebele kolembisa bato ekokozala te lelo botali ndenge tokomi mokolo mosusu na defile na Kimbonsek papa diangenda avandi na kiti papa yanke oyo azalaki mokonzi ya baskutre ya matete azali koleka na linyoko papa diangenda asengaki linyoko wana ntango azwi maloba bi bomoni linyoko oyo mikolo koya tokosoma na 10 000 zaïre 1 million dona tala makasi tomonaki yango ezalaki impossible de se papa azalaki maloba koyebisa biso mais lelo botala niveau tokomi soko beti machine na sani ya fufu bamama baza kotiela biso na balabala oko revenu nango ekosala na combien donc esenge na biso batata bamama tomibongisa Amos chapitre 8 verset 11 à 14 na Amos chapitre 8 verset 11 à 14 balobi na biso ete mikolo koya nzala ekozala na tina na liloba ya Nzambe mais biso tozana elaka ete tuzatambula makanza manza bato wana bakoya kolanda liloba bongo bakoliani tata lobi esengeli biso moko tolesa bango parce que koya ye musala ye pèlerinage na nkamba aya na saki ya fufu ezalaka te esengeli na biso tosala yango na nde kobukisa biso bato biso batata pasteur biso balongi baselo bachef de poste esika tozali esengeli tozala na vision ya musala na biso ya lingoma na biso tozali na bible na gauche tozali na machette na droite to Congo biso na lingomba tozala armée te po toloba nini de attaquer terme rebima na armée atazana ki général azali Kinshasa azo commander guerre na Goma mais na biso na lingomba balobi suivez-moi tata pasteur liboso lingomba na siba est-ce que tosalaka bongo so tokosalaka bongo ezali malamu so tosalaka bongo te tokozala na tina te na kati na mosala oyo vision na biso ezali nini vision ya mokonzi ya lingomba yango tozalango tolona tobokola po te mayema zo ya mindene ya liboso ekozala na biso pasi tolingi so kokende bowumbu te lokola koko na biso Abraham akende akotaki na Egypte lokola bana Israël bakotaki na Egypte mais biso tozwi déjà programme yango na lobi na baye nyonso baza kosunga biso basunga biso tata molimo santu na telemi wana na ngomba tata mona bénis na komona Nzambe tata mwana tata molimo santu merci tata molimo santu na malobo pesi na biso ya yambo makambo nyonso esalamaka na kati na lingomba eye ezali na kati na Bible lingomba apesi biso mokolo mwa mercredi mokolo ya kolona na kobokola na kati na baparoise na biso nyonso tosala bilanga tosala misala ya lingomba soki otangi na Genèse chapitre 1 verset 11 à 13 Genèse chapitre 1 verset 11 à 13 elakisi biso clairement que tata Nzambe abimisaki milona nyonso ezali na kati na mokili lokola banzete lokola bandunda lokola biloko nyonso biso tozali komona agriculture ndenge toza komona banzete nyonso ba arbre fruitier tout ça le troisième jour otanga ngo bien na kati na Bible le troisième jour lokola lundi mardi mercredi nde Nzambe abibisaki ba arbre fruitier abimisaki ba biloko nyonso to biso tozali kolia bandunda banani le troisième jour yango na kati ya lingoma na biso le troisième jour de la semaine mercredi ezalaka mokolo oyo epesameli misala ya lingomba bilanga ya lingomba mokolo mwa mercredi na bisika nyonso to biso tozali conformément à la parole de Dieu et toyeba ete
likamo ya liboso mosala ya liboso nzambe apesaki motu na kati na mokili c'est l'agriculture. Ezali mosala ya munene penza. Genèse chapitre 2 verset 15. Genèse chapitre 2 verset 15. Cultiver et garder l'Éden. Cultiver l'ona. Salela, bongola, timola mabele. Le premier travail c'était cultiver et garder l'Éden. Yangwana motu développement nyonso yakaba toutes les nations, ezala na Chine, ezala partout à travers le monde, même aux États-Unis, tout ça, développement et banaka d'abord dans l'agriculture. Et banaka d'abord dans l'agriculture. Yangwana soko Chine comme à Chine, et banaki na agriculture, et le faux moto aye bakolo na pe ko bokola. Yango pe la kati na Bible lobi le premier ba oyo ba tu ya libuso ba salaki na kati na misala na bango ezalaki ni. Ezalaki kolona na ko bokola. Caïn kolo to azalaki moto yo azalaki na kati na agriculture. Abel azalaki na kati na élevage. Wana nde ezali misala ya yambo na kati na mokili. Donc biso kolona na kobokola nzambe azali kozongisa biso ndenge yango ezalaki nebandeli na mokili ezalaki ndenge nini po ete tokoka kozwa développement na biso na ndenge yango esengeli. Donc particulièrement biso bato tozali na kati na nkamba Yerusalem na sika na ba 18 villages biso tozali lokola na kati na lopango na kati na Eden. Ezali na biso obligatoire kolona kobokola et puis ko garder toko batela moko so dit garder bakoloba l'Éternel des armées nzambe babenga kaye l'Éternel des armées nkolo na mampinga biso tobiangami mampinga ya molimo mpona nini na nzela na mabondeli yangwana eloba bien te toyaka na nkamba misala pe kosambela baoyo nyonso tu tovwani na kati na mboka nkamba Yerusalem mokolo ya lomingo esengeli biso tozala na ndako ya nzambe mercredi fo tozala na misala ya lingomba ezali obligatoire conformément na makoma estante. Soko dimanche ozo koya ndako ya nzambe te tina nini yo ovandi na kati na Yerusalem ozali en dehors des saintes écritures. Et puis ezala babeko ezala soirée spirituelle mabondeli ya vendredi par exemple mabondeli programme nyonso tu ya mabondeli na Yerusalem ezali obligatoire et mpe esika nyonso tu lingomba ezali kobatela eloko ya motuya nzambe apesi na yo na nzela ya mabondeli po ete mabondeli no eyokana ezala efficace bazongisa biso kaka na bonkoko na biso na makambo misato bolingo mibeko misala wana nde mabondeli no ekozala efficace okozala kati na mampinga ya nzambe oyo babengi l'Éternel des armées okosunga mpona kobatela héritage libula monene nzambe asili kopesa na biso. Papa pasteur asili koloba yango batata ba mama nkoko na bino soko atikelaki bino likambo il faut bobatela likambo wana nkoko atikelaki bino. Na 1921 papa Kimbangu abani mosala na ye awa na nkama Yerusalem. Tango abani mosala na ye papa Mandombe autaki na Brazzaville azalaki souffrait de la cécité presque toko loba veuve. Tango ya komi awa papa Kimbangu abikisi papa Mandombe autaki kuna na Brazzaville kuna na en face. Tango tata wana amoni azongi kuna na mboka na ye il a réuni ba groupement nyonso ba village nyonso ezalaki na groupement na ye totoko loba azako lokola moto azako représenter l'état a
akongoli biloko ya kolia mpe azongi na nkamba yango wana moto ya liboso abongisaki likambo balobi ravitaillement de la ville sainte de Nkamba autaki na Brazzaville papa Mandombe. Lelo yozali na paroisse Songolo Pakala na mboka Songolo Pakala esika nyonso yozali ekatani ete le 25 de chaque mois il faut qu'il y ait un ravitaillement dans Nkamba kasi oyaka na yango te. Oyaka na yango te. Mais papa Mandombe tango ye aye a ravitailler Nkamba papa Kimbangu amoni batu bazali kolia na Nkamba biloko etonde alobi ah biloko ye uti ababi moto yo bikisaki papa Mandombe auti kuna na Brazzaville yende moto aye na ravitaillement na Nkamba nde abibisaki prophétie liloba ya malamu ekobima obele na moto azosala mosala ya malamu alobi makambo nyonso ya malamu ekobanda kuna na Brazzaville. Yango na mokolo malelo lokola tata mokonzi abole abibisi chapitre est-ce que toza kolanda kuna na Brazzaville. Papa Kimbangu mpe alekaki kuna na Kunzulu atiaki elemo na ye misala oyo ya Kunzulu papa Diange na ye atelemisi yango kasi totosite ndenge esengelaki tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu kiangani azongisi lisusu Kunzulu dans l'esprit de Mandombe. Mandombe esengeli bino na Brazzaville likamo yo nkoko atikalaki ekoki kobunga te yango wana Brazzaville Congo Brazzaville même tokenaki na Genève na papa Diange eza mboka moko makambo kitoko ezwa kobana kuna la stabilité et la paix. Mandombe alakisaki nzela moko ya malamu soki yo ozali esika Songolo Pakala oyaka na ravitaillement na Nkamba te osalaka bilanga kuna te oyaka na ravitaillement na Nkamba te. Est-ce que makambo malamu ekoki kobima na esika na yo ozali? Est-ce que kimi ekoki kozala kuna? Est-ce que mapambo ekoki kozala kuna? Parce que ozali kotosa te likambo oyo ebanaki depuis 1921 tata Kimbangu atikaki yango le ravitaillement de Nkamba. Ezali na ba mosusu akoki kosala sanza moko sanza mibale sanza motoba mula mobimba ravitaillement ya Nkamba esalaka ne eloko moko te. C'est pas un problème. Mais kena kotala kuna esika moto wana asalaka ravitaillement ya Nkamba te. Situation ya bandine, situation ya mboka esika ya azali ezalaka ndenge nini okobele mpasi mikakatano kolela pona nini ravitaillement likambo nkoko atikaki depuis 1921 ozali kosalela yango te pasi foyela yo yango wana na Brazzaville esengeli bafete nyonso tu ya Nkamba tozongela makambo ya papa Mandombe ravitaillement ya Nkamba ezala na Angola ezala na bisika nyonso ravitaillement toza koloba likambo moko wana Saint Paul tango ye abani mosabo tango na ba acte des apôtres 18-19 par là soko tali Saint Paul azalaki kosala ravitaillement en Nkamba c'est un grand ravitailleur ya Yerusalem ya kala akokongola mbongo akokongola bilei biloko ebele azali komema yango na basantu oyo bazali na Yerusalem. Quel était l'objectif de Saint Paul quand il faisait cela? Double objectif. Premièrement, ou bien un, c'était pour consolider l'unité de l'église. Balobate ke batwana bazali ba païen bazali na molongo na biso te ba yuda tozali awa et sengeli ba oyo bazali kuna na boyo bazali na Yerusalem consolider l'unité de l'église. Yango na Saint Paul azalaki kosala likambo wana ko ravitailler Yerusalem ya kala ba Pierre ba oyo nyonso to bazala ba centre bazalaki na kati ya Jérusalem. Saint Paul a porté ba vivre na Éphèse na Corinthe partout a ko kongola yango aye pour l'unité de l'église. 1. 2. Pour aider financièrement et matériellement misala oyo ezali na Jérusalem basantu bazali na Yerusalem bazala na pauvreté te bazala na kokelela te
tala mosala Saint Paul azalaki kosala. Biso mpe ravitaillement ya nkama depuis 1921 ezali pour consolider parce que à l'époque coloniale belge bamboka na biso moto azali mongalo bi azali mosika bazali komona église ki mangisi comme lingoma ya bakongo za wana ezali lingoma bakongo bangala baliaka bato. Mais lelo pour consolider l'église ki mangisi bangala baza koya kosala mosala awa bato bazali likolo bazali koya na ravitaillement na kati ya nkama pour consolider l'unité de l'église et puis apporter dans la collecte de Saint Paul azali kosala l'aide matérielle et financière pour la construction de la nouvelle Jérusalem conformément aux saintes écritures. Ngona makambo nyonso lingomba na biso ezalaka toujours ba papa soki babengaka biso totanga parce que makambo nyonso ba papa bazali koloba to tata molio mon centre azali koloba ezali conformément aux saintes écritures. Ba tata ba mama ezalaka soki bino bolingi kosala cadeau il faut botonaka cadeau nino biso tokopesa cadeau spécial tokopesa po ete nzambe asepela nango. Oui ba tracteur mais lelo na nkamba tozali na posa ndenge tata mokonzi ya bule tata molio mon centre alobi to na posa ba tracteur particulièrement tracteur ya ko dessoucher misala bilange ko makasi yeso ko atikaka mino ne alongoli nzete mbala moko on va plus rapidement tracteur a ko dessoucher yango ezali makasi kolona ko bokola epai bilanga bandunda bakwanga epai poissonnerie tata mokonzi abula alobaki ezala na boma ezala na matadi ezala na Kinshasa esengeli biso ba point ya ravitaillement esalama noki parce que poissonnerie na biso bambisi wana ezali koya yango mpe ezali mpo na koravite nkama me mpo na kosalisa bato moto azali koyoka liloba na nzambe fo alia mpo na kosilisa. Oyebi ete Joseph akomaki mokonzi kaka mpo na likambo ya kolona kaka pona likama kolona nzala eyaki na kati na mokili nzambe asalaka likambo ne. Dieu est très organisé aza na plan moko ayebi alingi atelemisa likambo na ye ayebi ndenge ya kodusula ti akomi na likambo na ye nzala eyaki na kati na mokili alakisi yango na Farao me ndenge programme plan d'action mpona konzala ezala te oyo Joseph apesaki oka liloba na motuna na Pharaon. Est-ce que tokoki kozwa moto lokola oyo azali na molimo na nzambe na ye? Est-ce que tokoki kozwa moto lokola oyo azali na molimo na nzambe? Bato nyonso batala be tomoni moto mosusu azali te. Bon biso lingoma oyo tozali lingoma ya tata molio mosantu. Est-ce que bakoki koloba na yo? Est-ce que tokoki komona songolo pakala azali moto lokola nzambe akoki kosepela na yo tata molio mosantu akoki kosepela na yo parce que Pharaon alobaki est-ce que tokoki kozwa moto lokola oyo atoni na molimo na nzambe asunga biso? Est-ce que tokoloba Jean? Est-ce que tokoloba Matthieu? Est-ce que tokoloba yo tanga yo moko nkomo na yo? Est-ce que oza na molimo na nzambe sol? Est-ce qu'on peut compter sur toi? On peut être mpasi elongwa. Est-ce qu'on peut compter sur... Bon, tango ya moni moto azali te, alors il prend une décision. Lokola nzambe alakisi yo makambo oyo, Joseph. Tomoni moto mosusu azali na mayele lokola yo te. Allez. Trône kaka etinga na likolo na yo. Je te donne le commandement sur tous les pays de l'Égypte. Otali. Kozala na molimo na nzambe sagesse c'est très important. Kozala na liaison na nzambe, kozala na sagesse na tata nzambe, na bokonzo ezali koya, zala na sagesse. Zala na sagesse, zala na liaison na tata nzambe. Ayebisa yo makambo yo ekonetola yo. Zala na sagesse, zala na liaison na tata nzambe. Eko bima na nzela mosusu te, kaka na programme tata molio mosantu aza kopesa biso ya kolona na kobokola. Azali koluka esika ya kobimela. Nzambe asalaka likambo ne pamba te batata ba mama. Esakola maka ete na Zacharie chapitre 8 verset 23. Ete bakoya kosima bakimangiste na bakosima yo. Esika balobi juif boma, juif te, bakosima yo kimangiste
Papa Diangé na mutaloba ki yango le 2 avril 1990 kuna na matadi mayo bakoya kosima yo na elamba bakoloba mema biso epai na bino toyoki ete nzambe azali na bino. Papa pasteur awuti koloba na biso awa nzala ezali koya liloba na nzambe ntango mokili mobimba ezali koya. Vous accueillerez toutes les nations de la terre liloba ya nkoko na 1921. Bango nyonso to esika yo kozala na paroisse songolo pakala esika kozala bakoya koluka yo okoleisa bango nini. Mokolo moko Papa Dialonga nasalaki biso examen biso batambosi apesi biso motuna bazalaki bango misato apesi motuna moto ayaka makasi na nini bana tongo ti ezalaki biso bito epasoti tobimise babibi. Ah papa sino te moto ayaka makasi na liloba na nzambe po ekomama ete moto akobikela kaka na kwanga te me na liloba na nzambe tobimise bachapitre 0 ntango tokomi ye moko aye kopesa réponse. Papa Dialonga moto abikaka azalaka makasi na kolia bolona bobokola bato balia soko lingo tina nkengi ake na kotalaka bandimi bisika bango bazali amela kafe alia mo eloko po nzoto ezala makasi yaye kotambola soko moto alete akotambola ndenge nini yango wana escalier oyo papa akotisi biso ya kolia ya kolona mpe kobokola yango mpe tozali na coopérative. Papa mfuma mbanza bongisi coopérative agricole tala ndenge nzambe aza komema programme mpe na banque tozali kokende kuna mpona nini kolona na kobokola oyo to organiser yango ti ekokoma agriculture mécanisée kino ekokoma agriculture mécanisée technologie avancée emokili mobima ntango bakoya esika yo okonetolama nde yango wana na kombo na tata mwana molio mosantu amen. Lemisa ngai papa za mikro na yo na lobaki amen olemisa ngai. Merci Bamuta Bokenovanda. Ya soro likambo ba papa batikaki awa na nkambo esalamaka na bakan bakabola batour kwanga pondu ezangaka te mpona kolesa Yerusalemi kinzungidila oyo tobenga Jacques mboka bayaka mpe kotika bakwanga na pondu biloko ya kolia chaque mercredi tour par tour. Biso banso merci baba ndenge tozosala misala ya papa Mbenza eza kolakisa ndakisa mingi eza mpe na bato bilanga na bango balesaka mpe Yerusalemi ndenge toza kobokola basoso na lutendele tozomona basoso baliaka mingi masango eza komata papa Mbenza azali kotinda kunzulu mpe azali kotinda masango na nkamba te na lutendele mosusu ezouta na bafleuve mosusu ezouta mboka oyo bazosala misala wana kasi biso ndenge tolobaki tozala na bateau de pêche lelo bambisi ezali me chambre froide biloko totindaki na kobanda na Mwanda Boma Matadi Banzangungu Kinshasa nane esalami te deja bauti kosala pêche bambisi ezali nga nalobi eyaka na nkamba biso place ezali yango tozosenga farine ya bapoisson eza nécessaire
yango nde eza kokute mpona kolesa basusu kola toza na bateau de pêche biso moko tokoki kosala yango me lokola boye tokomi kolemba ngambo ezotambola so malamu te na tozotinda baconflit ezokota mingi na okendanga te me Europe bazosalisa biso mingi Europe oyo nyonso kosenga basali oyo kosenga batindi me biso moko awa kolemba ezali yango totelemeli likambo wana Fumalongo alobaki yango retraite efongoli makambo mingi banzembo epai tomoni mpe na misala tokomi makasi ya kolona kobokola mpona nini retraite nzambe afongolaki makambo nyonso wana mpo ete totambola nzambe soki asepeli biso tozwi mapamboli yango oyo tozosala avril eleki bamama bayaki balobaki na biso likambo basurprise biloko yango eza na nzela eza koya ekoluka mpe bato bayekola yango basala misala mingi oyo totindi bato nyonso bazosala programme mpo yeya tozosenga nde volonté ezala mingi oyo 2025 2026 peut-être nkamba ekokoma ndenge mosusu mpona nyonso oyo ekosalela biso misala kofacilite makambo mingi crise ekozala dimine ndenge tolobi nkolo yesu mapa mitano bambisi mibale elesi bato oyo tozokanisa ekolesa bato ebele volonté kaka koreki yo nkolo makambo nyonso nzambe moto apesaka totia elikya na nyonso tozosala ke nzambe atiki biso te kopesa biso makambo minene biso moko tozala na volonté ya makasi bisi ezaki mibale lesi bato bongo oyo bato bepesha kosala ekozala ebele namoni eyaka na nkamba sina ekobeba bautaki peshe bamoni ke basilisi baye kotika loya ya liboso place ya kotia yango eza te kamoni lokola eyaki tozopesa majuti soki tobimi libanda majuti tokosala topesa camion akende kozwa biloko wana toyokani koreki
merci koreki oyo nzembo wana ezali kolakisa ke tolingi tosala misala me satana mpe aza koderange bongo bie bongo te alongwa akende mosika biso tosalela tata nzambe pai mosusu ezali te soki satana ake mosika biso totikali mosala ekomonana tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen pika twakubikeno moko nkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela